ANTPC, la seule et l'unique association des acteurs, des artistes comédiens. Félicitations pour l'organisation. ANTPC. Là, c'est le PDG Wabé Laurent qui va déposer sa gerbe de fleurs. Merci DJ. Abdias. Bonjour, bonjour. Raison funèbre d'enfant. Cher défunt Papa Vic Assounda Mundweri, c'est avec une vive émotion que nous avons appris votre tragique disparition, qui d'aucun de nous, tes enfants, ne peuvent retenir ces larmes. Votre disparition constitue une perte à jamais irremplaçable dans nos cœurs. Vous étiez une père tendre comme Dieu le créateur des cieux et de la terre, un indicateur de tous les enfants du monde en général et de notre chère famille en particulier. Vous étiez un pacificateur. Votre talent en tant qu'un artiste comédien a valorisé à l'échelle tant nationale que l'internationale et notre famille. Par ailleurs, vos œuvres artistiques immortalisent votre présence dans toutes les générations. Vos bienfaits restent à jamais gravés dans nos cœurs. Nous, tes enfants, te disons avec beaucoup de tristesse, Forever Papa Vic Assounda Mundweri. Merci, je vous remercie. On applaudit très très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était là le message poignant des enfants Mundweri, des enfants Roger Vika, à l'occasion de la disparition de leur papa. Alors, nous allons tendre le micro à un représentant de la famille, pour la Lilobaya famille. Première parole, Langaï, en tout cas, elle s'appelle Makasi pour la réception. Contribution, Oyo, Markinga Makasi, ils allaient à Massoum. Malgré ma perturbation, ils allaient Makasi, Gonji, Lo, Banda, Lo, Boy. Mais, en tout cas, je vous dis avec toute sincérité, Massoum nous a rendu un bon service. En tout cas, comme fiston phénomène que bazaki na raison to rendre hommage ya suka na papa na biso na esika ya boy na sibilo nyonso pe bopesi biso raison. Merci beaucoup. Naï na koloba boy naza ko représenter famille ya tata Mundweri o biso toyebi na kombo ya Vika. Regret na biso ezali boy en qualité ya représentation ya tata dès toye a donc représentant. Et c'est qui Vika pour papa na azali. Abotami na papa Marcel Noki na maman Hélène akufi kala mingi te. Regret na biso ezalaki fallait moi na normalement akundaka papa. Mais toye koka moi Vika liwa toyebi te subitement Vika akufi papa na atikali ok yem tangaki akunda papa na. Ezali liwa hélas nzambe mutu asala. Pour remercier bino nyonso équipe boye public o ezali présent awa na o bassister biso toleli pe kotia tonoka lokola mvula te po faute de temps makambo ezali toloka na biso ebele na minute oyo tokomi koyoka ba makambo ebele boye tosengi Vika ndenge aza kokota na mabele makambo wana otika po interprétation muteza koboma alors ndenge ezali boye eloko biso nde tokosenga na no ya famille ya papa particulièrement tosengi remerciement na gouverneur puisque ye toyebi oyo asali mais toniati lisusu sete na biso na mama eza flatérité na mama Olive Lembe po asalaki descente neti na ndako asengi biso banzembo ya mboka donc alelaki na biso ensemble donc toledi kozala bengrate ezali politique te mais ezali assistance sociale oyo asalaki na biso vraiment pas yali alanda tosengi ye vraiment merci toza pesa na bintérêt tende total mais acto ya salaki abomita na ye il paraît pas uteki voyage en tout cas tosengi merci na mingi ya koloba eza lisusu te po mingi fale ezala koloba tosengi kaka public malamu Mundweri akundama malamu nzambe oyo ya basetke na biso basambelaka babatela ye mutu moko te ya qualité ya papa naza koloba fale na tia prière akozwa esprit wana te public oyo nyonso ya liba bota Mundweri te kuna na métropole toyebi oyo toyokaka ezali cimetière nyonso toyebi oyo toyokaka que ça soit niveau de science sorcellerie
azali mwana na biso ndeko na biso oyo asali likambo wana nzambe kutu akufuta ye tote page spéciale na nzambe alanda atika te po biso toza na mesike te ela niveau na ye nyonso mokili esalamaki na liloba elobamaka ekokunda ekosila mpe kaka na liloba oyo tolobi ekangami na moi awa na se ekangami na likolo akozala esclave ya mutu moko te soki mutu ya mokili mutu asalaki yango soki nini aniataka mabele te azala nzambe u jésus soki mutu ya mokili akomona ye nzambe na biso toza kosenga te pa tout le monde akolanda ye puisque age wana yango nzambe atiaki mutu akufa te Michel Bazagamon Ali Koukouma Ponaroya, mais lui, il est venu pleurer avec nous. C'est pourquoi mention spéciale, le rôle appelé à Lingui a honoré Viennaye Mundweri, au ticket 2 minutes seulement, parce que le temps est vraiment parti et à honorer Nandenguenaï. Merci beaucoup, Robino. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez? Voilà, donc avant à la musicien, pardon. Avant à la musicien, Nabanda Botala théâtre, il y avait Nabiso Mundweri, ba théâtre na bango. Biso tout à génération, les lots presque tout couli, Naba comédie na bango, n'est-ce pas? Voilà, donc rendre hommage, Nandega Nangapo, Nanzamba Pesangai, Ndenga Kosekisa te, mais pour Nagoyemba, Batuba Sepela Boa. Na évité, Dinon de Bolini na Salani. Pour accompagner Jeune Biso Roger Vika Mundweri. La ligue est ensemble. Est-ce que micro est comme Atina Soukakuna? Un généraliste, moyelelo. Hey, 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 hey. Tegobi, Namis, Namis, Tegobi, Namis, Namis, Alléluia. Okomatanga, Lelo, Okomatanga, Lelo, Okomatanga. Merci, ma beaucoup makasi pour la binomo. Merci. Voilà camarade depuis 1980. Les autres 39 ans d'expérience. Il y a Tigina. Je ne dis pas sur ce qu'il y a un ya zombé la biso kaka misala la biso. Biso artiste ko moto liya kana kotambola. On est mon benga biso ba matoliste. Parce que moko eki ba biso. Abenga biso ba maboko. Sikoyo ndambo yo na pesa biso. Na oyo mama Olive na pesa biso to fito liye. Oya pona. Na ba le biso ba tiki moto de 500 te ozalaki te nga naza na kati ya likambo yango osoko emonani te biso molie nga mpe nalie sikongo mna koyebisa bino te makambo mosusu kolanda te eza makambo ya lokolotaloota mbongo ezali na biso esila biso tobakisi ezali ya biso moko oyo tobetaki matondo tobakisi na kati yango yo nga naza moto akoloba te nga naza moto nga yaka noki tolie mbongo siko kotala so olingai moko na bino ya baartiste président moyombe de gauche alinga nakokota na polémique te wana etali yebana yebaka yango toyebaka nyonso baya na entreprise parce que oza na problème
modéra belaki totiki misala na biso pendant un mois et bamona ata ndenge mwa mbala na kosufribakande masete na ntongo ozozongabandafakero chance towana basi na biso otoomoi mama ivete wana azwe na 15 ans roger na 15 ans sheri na biso ayebi bato baokende mpona moninga omoni bango te force ezali kabitokote baopia makambo na yo du représentant responsable de l'Association nationale du théâtre populaire et du cinéma de Tchangou, nous allons lever son corps pour aller l'accompagner au cimetière pour un repos éternel. Il était avec nous, il a travaillé pour la communauté, il a marqué son temps. Nous sommes venus lui rendre les derniers hommages mérités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom de son talent, au nom des loyaux services qu'il a rendus à la nation, je vous demande de crier très fort, bravo l'artiste! Bravo l'artiste! On dit tous ensemble, bravo l'artiste! Honoré de cette manière, merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Un grand merci également à Didier, à Trocadéro. Azali parmi les premiers coiffeurs, il y a le président Monderi. Voilà. Et comme dit mécène, mon naine Didier Trocadéro. Trocadéro, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Trocadéro. Merci beaucoup à Antenne A, cette grande chaîne qui a donné de l'espace à Monderi pour entrer en contact avec ses fanatiques. J'espère que cette collaboration va continuer parce que Monderi est parti, mais le groupe Lisboy original continue. Nous osons croire que la collaboration va continuer avec Antenne A, la chaîne de référence. Et surtout, Président, il y a Lisboy original, il y a une cérémonie, on va remettre le pouvoir et faire un vieux Kaou. Voilà, j'espère que ça va dans l'école. Ok. Il va même c'est que Charles Joanna, il y a un groupe. Voilà. Voilà, parce que désormais, c'est lui qui va rester comme président. Alors, tant que vous avez la cercueil, on applaudit pour Monderi. Ceux qui ont l'INA qui Monderi. Nadine Bola. Nadine Bola, merci beaucoup. Merci à Bruno Makakala. Merci au président Chico Galoufa. Yaboujos. Sans oublier Mano Songo, président de Best. Papa Koni. Yamaya Koni. Merci beaucoup. Nous demandons au fiston Saï Saï. Avance à la boutique.